Ministre ya santé Félix Kabange Numbi auti ko kanga lisusu ba matériel ya lokuta oyo ba chinois bazo memela kabiso to ebite soki na Chine bino batu bokenda ka Chine biso tozaka na Congo bazo utiliser yango o soki otie musapi boye komona maladi ya nzoto mobimba soki osimbi eloko oyo ekomona maladi ya nzoto mobimba ekomi kokanga ba mama ba prostate ekomi kokanga ba papa ba zemi retard ya 3 mois ekangi Didier Chiku cameraman nanga zemi ya 3 mois biloko oyo ya ba chinois bino petara kotonda kuna bapesi bino biloko thermos oyo ya soki ya eternal soki ya ndenge nini biloko ya lokuta nga mpe na somba yango biloko ya lokuta bakisi oyo eza naturel même badinafare nyonso bakangi bakisi oyo ezotondaka boye epuis bato wana bakokosa yo ke voilà tozosala l'examen ofele mbo kisi na biso ya bango prescription médicale to ordonnance ezalaka na ba $300 okomona pe na kati ya elema oyo bayaya moko bapolisier toyebi te soki balingaki bakende opération buka tumba swa minu na mukongo barécupere dossier bakangi bango kuna nalingi bolanda me botika nde bimelamela bolanda Ipeto. continuer le processus nabiso tolobaki que il faut tokanga
baligablo nyonso oyo bazo benga ba centre de santé ezo utiliser ba scanner ezo pesa ba complément alimentaire bilier malamu bazo loba que non eza bakisi lelo to bandaki na Eternal tokendaki ngaliema tokendaki pe UPEN bazo pesa nde ndakisa parce que sikoyo bango moko ba comprendre que bazaki na nzela ya mabe sikoyo bango moko bazo ebisa biso bisika batiaki ba scanner na bango tozo récupérer na yango parce que ba scanner eza na autorisation te esala na République démocratique du Congo eza kaka na Kinshasa te na ba province nyonso. C'est pourquoi na sengaki ba gouverneur na ba médecin inspecteur na ba médecin chef de zone bisika nyonso bato bazo utiliser ba scanner il faut kokanga il faut qu'on récupérer ba scanner wana parce que eza ya solo te donc to sidisi wana tokendaki na 11e rue wana tokangi parce que baza na autorisation te baza pe na ba autorisation à mise sur le marché te wana tokutaki pe bazo importer bakisi na bango na ba valise ezo leka na aéroport lokola ba divers donc wana toko solo la pe na bandeko ya ba service na biso au niveau de l'aéroport pour que tout ça la moins vigilance parce que tout le monde ba valise nyonso eza na ba étiquette ya ba vol et outil et pas na bango normalement et koti donc wana eza ya liboso pour na centre wana. Après totali que ba chinois wana bazola la kaka wana et to moni que ba dépôt eza ba chambre na bango donc tokangi nyonso kuna ba inspecteur judiciaire ba kozongela pour que ba landa biloko nyonso tolekaki na avenue Begonias na 622 wana tango bayoki que to bandaki koya ba mikangeli bango moko na kati ba mimisi bato nyonso bayaki pona ba soin mais grâce au procureur et à limité kuna atindaki substitut du procureur ayaki abuki bakatna tokoti bango nakati mais kuna moi déviation ezaki kuna parce que tokutaki pe nakati bande kwa police bazaki na autorisation mais bango pe balekisaki oyo bakomelaki bango na autorisation wana parce que tolobaki boy tolingi tracasserie te soki moto aye auti epai ya ministère epai ya service songolo mais soki eza mpona tracasserie biso toko punir ye parce que tolingi kaka bato ba respecter loi donc kuna tokotaki tokangi pe awa na Dina Pharma tokoti pe bango baza na autorisation d'ouverture ya malamu mpenza kutu nakanisaki ke awa na ye kaka koleka nzela après continuer bango moko mais to constater que baza na bakisi ba complément alimentaire eza na autorisation ya kosala na Congo te ya mibale bazo encourager parce que biloko finalement eza quand même très important pour que to solo la na bango ba aspect alimentaire ba aspect ya complément alimentaire ba aspect sanitaire eza lisusu na importance te aspect automoni eza aspect à business il faut ba pesa ba complément alimentaire okende koteka soki oteki ebele oza na mbongo pe ebele ba mosusu tozoka bazo ebisa biso bazo pesa bango ba mituka ba mosusu bazo ebisa bango soki o komina point songolo okende Chine siko bazo somba nde ba scanner ya lokuta wana pour que ba teka ebele comme ça bazonga ba point na bango emata et effectivement awa na se abotour awa to moni que mutu moko azo utiliser ba complément alimentaire à Dina Pharma azape na scanner mais akangi ya kimi na ye mais to kozoye kaka kineza eza monene te pona eza moke pona ba service na biso ba okanga ye pe azo utiliser ba produit pona ba maladie lokola tata oyo to moni awa aza na problème cardiaque na ye bazo pesa ye kaka ba complément alimentaire donc et yep azo utiliser ba d'abord azo utiliser combo à docteur abi aza docteur mais to éviter to tuni bisika ba lobby que asalaka ba ebiete donc to zozela lobby to zonga lisusu awa mais to kangi pour que ba inspecteur ba zonga lisusu mercredi pour que ba landelango
Donc, oyo eza motu ya penza eza population. Tolingi toyebisa population à Kinshasa que ba complément alimentaire eza bakisi te. Pe eza talo eza trop cher. Donc, tokotia ba structure de prix. Pona ba complément alimentaire oyo esengeli bato bazo. Parce que mosusu eza na problème te aussi autorisé yango. Mais talo nango eza ya solo te. Il faut équita. Totie structure de prix. Deuxièmement, ceux qui ont maladie, complément alimentaire ekobikisa yo te. Ekoki kopesa yo moi konongono mais ekobikisa yo te. Mais eza surtout pour la prévention que tozo ba complément alimentaire. Donc il faut que ma notion wana ezala fixer na population na biso ya Kinshasa. C'est pourquoi to sengi population bipai bozali. Botine de la biso ba adresse ya bipai nyonso ba scanner wana ezali parce que bato bazokanga bazo nde changer ba adresse. Eza kaka population nde eko salisa biso ko pesa biso ba adresse ya sika pour que tokende ko vérifier ce qui eza solo te tokangi mais on nyonso azo sala biloko na ye azo sala musala na ye azo sala médecine na ye en respectant ba loi ya Congo toza na problème na ye te aoki ko continuer ko sala pe to ko sunga ye pour que akende mosika. Kassango, c'est loin d'ici. Hein. C'est loin d'ici. Non, non, c'est à côté. C'est le grand-père, c'est-à-dire son père. Celui-ci aussi, c'est le grand-père côté maman. C'est lui qui perd, c'est la mère. Mais va protéger comme tout. D'abord, c'était fermé à l'intérieur. Mais là, on passait la Congo, là, C'est passé mieux. La dame, c'est pas fait. Ouais. Et l'enfant est tout là-bas comment? Non. Il appelle à son nom là, au délivre. Il dit qu'il avait augmenté le volume de la radio. Non, non, quand l'enfant passait, et quand Non, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Oh Seigneur, la pauvre. Il a profité. Il n'y avait personne ici. Non, oui, il est c'est ici. C'est l'enfant, oui. Là, il n'y avait pas manqué la boisson. Il avait tout fait là. Ça dépasse l'entendement, vraiment. La première personne, il a su comment est-ce que le monsieur avait un téléphone pour l'appeler. Non, non, non. Il venait toujours de l'extérieur. C'était vraiment triste. C'est triste. Un monsieur de une trentaine d'années. 33 ans. Il semblerait que c'est aussi un chrétien. Ah non, pas du tout. C'est un chrétien de guillemets, il ne faut pas tromper sur Dieu. Donc il en a déjà abusé. Il en a déjà abusé beaucoup parce qu'il paraît qu'il était quelque part là, c'est les bas où il a... Ça fait très mal. C'est écœurant d'abord. Moi, en tant que maman, en tant que mère de famille aussi, ça fait très mal pour cet acte criminel. Une petite fillette de 3 ans, 4 ans être violée par un homme âgé de 35 ans, ça fait très mal. Et si je suis descendue, c'est pour consoler d'abord la famille qui est éprouvée et réconforter aussi la famille, leur dire que le gouvernement ne l'a pas abandonné. Le gouvernement est là, il va s'en occuper. Et que le bourreau puisse subir la rigueur de la loi. Non, Ezali Mawa, Actaboye,
Et ça, acte mon photo là, la hontina souka, il faut subir rigueur, la dernière rigueur de la loi, pour qu'elle servir d'exemple là-bas où sous battant la intention ça m'a vraiment en tant que parent, et ça n'a pas malobaté pour exprimer pas sinon qu'il n'a les cambo. Donc voilà. Moi, je ne vivais pas avec elle. Elle vivait auprès de ses grands-parents du côté maternel. Moi, je suis le grand-parent du côté paternel. Mais je l'assistais en tout, chaque fois qu'elle est tombée malade ou quoi. Même le frais de maternité, c'est moi-même qui ai payé. Et alors, l'incident, il est mardi. Mais comme ils étaient troublés, ils se sont excusés. Ils vont informer jeudi après-midi. Et le vendredi matin, je suis arrivé. J'ai appris tout ce qui s'est passé ici. Bon, nous nous sommes consolés entre nous, les grands-parents. Je suis allé visiter les lieux du crime et j'ai accompagné la maman de l'enfant et son papa jusqu'au parquet. Nous avons assisté à l'audience de la fille et j'ai amené aussi mon fils. Il a été aussi auditionné. Et enfin, le lendemain, c'était le procès. On nous a présenté les criminels, mais nous n'avons pas supporté à le regarder. Et bon, les avocats ont discuté entre eux. Ils ont renvoyé le procès pour le samedi 6, donc on sera encore là. Ils ont dit que ça sera un procès spécial. On verra de quoi il s'agira parce que moi je n'ai pas fait le droit, je ne sais pas ce qu'il y a au juste, mais pour moi, il n'y a pas une autre peine que l'État ne peut lui donner. Donc il faut c'est la peine de mort pour moi. Pour l'Angaï, il y a une peine pour l'État ne peut pas, mais pour l'Angaï, il a mérité que ça soit en société. Parce que l'acte est incroyable.